accident makasi mukua lokolo ebukani même le docteur n'en revenu komaki malili awa nyonso kototu na komaki malili epi natikala mwa moto moke awa kana na libungu barole nyonso bapesaka papa Serge ekomaka kaka réalité. Donc barole nyonso o bapesaka ye tomona ekoma kaka réalité. Mais kaka na pays na biso nde barole ba comédien ekoma réalité. Mais na ba pays libanda barole ya ba comédien ekomaka réalité te. Bandeko histoire oyo eza vraiment triste. Na kotia la bino ka papa Serge boyo ka ba audio na ye ako expliquer bino comment maladie na ye ekomaka réalité o ya liboso ba rôle ba pesaka ya liboso jouer ndenge nini ekomaka réalité. Ya lelo tomoni ba pesi sou papa Serge rôle oyo ya ozana hôpital pe na suka nango akufa. Mais liko nango ba maladie ebele bimi ba makambo ebele ebimi. Alors mbote na balandi nyonso o balanda Irsi Boté la TV, vraiment ba bonjour ba bonsoir. Ezo dépendre na air oyo okotala biso. Lelo to memeli bino lisusu likambo ya papa Serge. Tomoni ba publication oyo eningisi mboka. Tomoni ba publiaki papa Serge na mbeta hôpital et batumusu balobi ke papa Serge ne plus, batumusu balobi ke eza tournage, batumusu balobi ke papa Serge aza gravement malade. Alors papa Serge aza malade te na otiela bino kaka ba audio bino moko boko yoka ye moko papa Serge ndenge azo expliquer. Eza kaka pasi epesi pasi pe eza kaka pasi na mboka na biso. Po ba rôle nyonso o ba pesa ba comédien na mboka na biso ekoma kaka réalité. Toyebite eza mentalité ya ba congolais to eza nini o ba komisaka kaka ba rôle nyonso ekomaka réalité. Na mboka na biso na monde théâtre na biso ata ba pesi bango rôle ya mwasi na mobali. So landeli yango bien au monde ekomi ya solo. Ba opesa couple moko rôle ya mwasi na mobali ba jouer ba jouango bien. So ba jouango ka bien lo mo ba bien le kaki wana ale ba komisa ngo ya solo. Monde à théâtre na biso eza bongo. Elongwa wana ekoma tina niveau ya ba maladi. Touta komona papa Serge asalara vidéo, asalara théâtre moko babwakela kai mbaso. Totalaka théâtre wana. Ezaka mbaso lukuta, mutoye, basali papa Serge lokolo, batiango kande batiaka, batia ba pipi ba mungwe, ba décorer lokolo wana bien, ba maquillango bien. Et bimaka vraiment lokolo mbasu ya solo. Après quelques temps, papa Serge ayo kokota ndako. Après quelques temps, tout le monde qui papa Serge ayaki kokota ndako. Papa Serge akota kindako, mbasu wana eyaki kokoma ya solo. Toza même na ba photo, ba vidéo oto mona epesa pasi. Muto alingaka bwaki la papa Serge mbasu. A profitaka comme papa Serge ayaki ko jouer rôle moko ya bongo. E ba yaki ko profiter ba bwaki la papa Serge mbasu. Kota la papa Serge o a mutu mo amekama mingi. Na monde de banga bata ba théâtre. Ba mekaka e trop. Serge Mwembo a joué très bien. Azaka respect. Azaka papa moko o a respectaka batu. Aza papa moko o a yebi vraiment ko respecter ba rôle na ye. Alors na kana bango azo mekama trop. Azo mekama trop. Yango teno ko senga na mama Bellevue. En tout cas Bellevue kandi revoir no ba rôle o ozo pesaka papa Serge. Pour papa Serge aza mutu moko aza ciblé mingi. Ba rôle mo bozo pesa ye ezo komaka ya solo. Ezo komaka ya solo. Et tolandi na tongo alelo ke papa Serge aza malade. Papa Serge santé ezo dérangé. Ba rôle bo pesa papa Serge toujours ebaluke la kaye. Alors maman Bellevue quand dit meka nanu ko changer no papa Serge ba rôle. Totalement o ko changer pe soki comme réalité.
eza triste bandeko nanga. Tomona wana ngambu kuna ba Nigeria, bango ba joua même kuta kufia koti na cercueil. Mais otika loyoka ta après 3 jours 4 jours basa l'émission que santé na eza bien te. Otika loyoka ta après 5 jours basa l'émission que santé na eza mabe, azakutu malade, azakutu bwe na hôpital okoyoka ngote. Kaka epa na biso ba congolais. Mais biso nyonso toza ba africain. Poto yo lo bakete makambo eza mingi na biso ba africain ba noir. Biso nyonso na ba Nigeria toza ba africain. Mais bango ba rôle na mo ba jouaka ba kota quand même na cercueil. A koti pe na kata cercueil a koti. To mone loka bongo da Costa nda jouango. Da Costa jouango na film moko ya koketa salaka. To mona ngo suna muyombe gauche nda jouaka nga kota bat na cercueil. Na monda lelo na théâtre na biso ba ozo mutu te ba kota na cercueil pour comme en réalité motema mabe ya ba congolais. Donc mutu mo bwa kana na mutu mazelaka ba pese rôle moko boye po ya profita kota na sima rôle wana. Triste réalité bandeko nanga. Natila bino papa Serge Boyo kae après tozonga sima na analyse na biso. Na ebite papa batu pourquoi bokana ka papa Serge? Na ebite papa Serge sala mabe nini pour nanga na ebi mwa mobalo asala mabe moko te na bata théâtre. Toujours bata théâtre na biso motema mabe. Lelo Barcelone ake poto bokumo komele ba message ya mabe toujours bata théâtre. Toyaka okosila ba fan makambo. Toyaka olobaka te eza ba fan. Te ba fan basali meza bango moko bata théâtre balingana kate mitima mabe. Mitema mabe miteme kota mpese miteme kota nzinzi. Bali komona muninga progresser te. So ba monika muninga bakomo pesa pese ba role bele ale. Ende koti. Yangwana bakota motema mabe na papa Serge. Azakane papa moko jouaka na bien. Aozo ba role na bele na Belgique kandi po jouaka bien. Na role nyoso ba pesa papa Serge esimbaka. Ba pese papa, ba pese jeune, ba pese mutambongo, ba pese mobola nyoso esimbaka. Yango wana baninga na théâtre bakotela ye motema mabe. Comment expliquer mutu ba pesi role ya mbasu? Eza rôle o ajouaki. Likwa lupango babwakela ka mbasu ya théâtre. Après cela et akoko ma réalité. Kapamba boy. Kapamba boy mbasu papa Serge koma ki réalité dans les pamba kaka. Bandeko. So zamba no liboso koti na chaîne en tout cas s'abonner, commenter, liker et zala bien puis partager ma vidéo na biso. Ba vidéo to salaka il faut tambolaka. Makambo to loba il faut komelaka ba kolo nango. Il faut komelaka ba kolo nango. Pourquoi ka papa Serge? Pourquoi ka yende bokana ka pré-rôle à théâtre bokana ka ye? Congolais. Bolingite ba théâtre na biso évoluer. Bolibo yo kaka ke babi mutazaki na beto hôpital me balakisi mbeto angote. Yangwana basala kaka mutake poto na poto maka na kata shamba mwa bomba mi o jouer na poto. Toza posa développement na ba théâtre na biso. Toza vraiment na posa développement. Mais développement na boetin, comment toko développer ce qui ba pesi mutu rôle mbasu ebongani ya solo? Comment toko développer ba pesi mutu rôle hôpital za malade ebongani ya solo toko développer ndenge nini? Tango ba biloko oye koma ya solo, est-ce que muta kolinga lisuko jouer rôle ndenge oyo? Po batu ba mona kaka na jouer rôle, bien sûr eza na nka rôle ba pesi nga na jouer, mais après rôle oyo ezokomela nga réalité. Nani akolinga ko jouer lisusu rôle oyo ezokomela ye réalité? Motema mabe kotika na ba Congolais bango moko. Pa Serge azwa mbasu. Mutabwakele mbasu na chilelo ayebana te.
me muta libanda nde babengaka po ya omaske lokolo na ebima lokwa mbasu. Après kana tournage wana azonga ndako lokolo evimba moto. Mbasu ekota ye ya solo. Bandeko ba comédien il faut bo sambela bo luka na nzambe na ndenga solo. E amo ba ventire à théâtre botiki no ba ventire wana. Bo kotina na mozindo penza ya koluka nzambe boye bananya amunguna na. Po muto aza pembe no peka ko boma yo Ka muto aza pembe no azolia na yo. Akoma pe munguna na opa bomi yo. Alors il faut beaucoup taka vraiment na profondeur au côté na réalité. Sambela na mozindo nzamba lakisaka onani oza pembe na yo. Lelo bat bakomo yo lobela Belleville quand na ba na émission Lelo bat bakomo yo lobela Belleville quand par rapport ya ba rôle o apesa papa Serge. Mais peut-être na groupe na bango nde ba jouera bongo muto remplacer papa Serge na ba rôle na azati. Yango muntu loba na bino ke na ba théâtre mutu na mtazaka na rôle na ye. Mutu na mutana ndenge na osela musala na ye. De papa Serge olongwa papa Serge te po koma Gingombe. Gingomba kolongwa ye te po koma Alema bana. Ndenge mono Marika bongo akolongwa ye te po koma Gesho. Donc c'est ça. Mutu na monde à théâtre aza na rôle na o ayebi ko incarner makasi. Sous Belleville quand amona ba rôle apesa papa Serge yango kande simba na ye. Ayebi ke papa Serge ba rôle na pesa rôle ndeza boso na pesa yango papa Serge e pesa makam. Mais lelo ba rôle comme ba réalité seulement na Congo. Ba Nigeria basalaka vraiment ba spectacle moko automonate. Muta kufi ba tiena cercle ba tiena ba koto na zolo. Mais biso mutu ka ba tiena cercle ba tiena ba koto na zolo. Mais tournage si la tepe mutu ana la mukate. Tengo comme ba pese tableau muso akeli bela la mukate comme catastrophe. Congo. Congolais motema mabe. Botika via papa Serge. Aosa musala na ndenge longo bani. Papa Serge Mwembo aosa musala na ndenge ezalaka ba Congolais. Ndenge musala ezalaka ndenge papa Serge azosa musala na ye. Alors bandeko ba Congolais to tika ba biloko mususu. Ezo pesa honneur te. Ezako honorer te ba biloko mususu ezo pesa honneur te. Biloko eza na tina te il faut tika ngo. Motema mabe il faut tika. Motema jalousie il faut kolongola. Botika papa Serge Kimia. A continuer musala na yende ngazo sala. Natela biyo no ba audio to yoka papa Serge. Après toko zonga. Bande ko bobo sana kutia ba j'aime te. Bo aimer vidéo ba commentaire et osa malamu mingi. Maman Belleville aye bien. Belleville kandi la patrona aye bien. Tu vandi na prière to sambela. To sambela tu na prière makasi. La nuit de prière. To sambela après la prière le pasteur dit ah papa Serge tant na sambela. Nzamba ola kisanga yo. Osali accident makasi. Osali accident makasi. Mkou a lokolo ebukani. Même le docteur n'en revenu. Komaki malili awa nyonso kototu na komaki malili et puis na tsala ki mwa moto muke awa kana libu. Et après vers 2 heures du matin, je me suis levé. Fungoli misu. Moto ezobi mangana zolo na misu na munoko moto sévèrement. Voilà, atie na mai, atie na tolo na yebisi yo minita botanga. Ba yesu wane kauki. Lundi. To komi na butu ya lundi fièvre impossible. To komi le mardi, c'est alors que navandaki na ndako. Nzoka madame na tongo et ça sera expertise à lokolo. Dieu a permis que je sois malade.
nazala na ndako sans travail. Après théâtre, au papa Serge azwaka na rôle mbasu. Après théâtre wana nde botela ye makambo onyoso. Car après que jouer rôle ya mbasu na théâtre o azwaka, ezaka pas Vincent Toulouse, pas Vincent ya. Théâtre wana o azwaka yango nde yango elalisaka ye. Yango ekotisaka ye ndaku. Yango ebebisa lokolo na ye kaka na rôle o azwaka. Bokombataka mwa mobala batu makasi. Aoluka vi lokwa mutu nyonso. Aoluka vi nde bino pe booluka vi. Aoluka vi kande bata théâtre baoluka vi. Poye pa muta théâtre. Mais papa Serge aza kombati. Ce qui muto jouer rôle au rôle ba pesie et comme en réalité. Ils ba combat. Ils ba mitema mabe ba yingeliye. Pour mutu jamais ko jouer rôle mo ba pesie qui après bon wani réalité. Lelo bo condamner la patronne bo condamner belle vie. Mais a un problème ité. A sala ka musala na ye. Eza ba rôle. So ba sala rôle muta na mbete hôpital. C'est normal ba laksa muta na mbete hôpital. Où est le mal? So ba sala rôle muta obela. Il faut ba laksa mutu pa obela. Ba kolo ba kateke muta na mbete hôpital. Mais ba lakisi yete. Après ba yo laksen ka biso mo bato total a to déclaré. Comment ba lakisi muto te? Ndeni ba bia na mbete hôpital mais ba lakisi na ba mbete hôpital ango te. Eh biso pe ba théâtre na biso kaka biso moko to lobaka. Mais lelo ba komo lakse ki professionnalisme na bango. Ba komo sa biloko moko professionnel. Ba bi mutabela ki ba lakisi mutabela ki. Ba lobi mutana mbasu ba lakisi mbasu. Mais mitema mabe ba congolais to komi ko kote lango na kati. To profiter nango. To zela batia mutu na mbasu po to profiter comme un solo. Mutema mabe. Congolais, otika la ka congolais. Congolais otika la o changer te. Botika papa Serge Kimia. Papa Serge azaka na problème a mutu te. Papa o azaka gentil na mutu nyonso. Botika ye asala musala na ye ndenge sengeli. Asala musala na ye malamu ndenge sengeli. Alors botika papa Serge Kimia. Botika Belvi kandi Kimia po ana problème ite. Ye aopesaka mutu na casting na ye. Mutu na rôle na ye. Ana problème ite. Merci na bandeko nyonso o balanda ici Botelo TV. Toyebisa bino soza mbano liboso koti na chaîne na biso o s'abonner et o sa malamu mingi. Soko sepeli na ba analyse na biso o appuyer cloche ya notification pour que prochainement o zobe émission oyo tokotia mbala sima. Je vous aime beaucoup na lingi bino mingi ba yanga ba o balingaranga. En tout cas boye bakenga pe na lingara bino. Botia ba j'aime ponga na senga na nga ba j'aime na bino nga pe na senga ngo. Donc bo aimer vidéo et osala malamu mingi. Nazoti la bino papa Serge après to kabwa na biso. Bisous, bye. Maman Belvi aye biango. Okay. Belvi kandi la patrona aye biango. Tu vandi na prière to sambela. To sambela, tu vandi na prière makasi. La nuit de prière. To sambela après la prière. Le pasteur dit, ah, papa Serge, tant on a ensemble là, nous avons l'accident, vous allez accident makasi. Vous allez accident makasi. Moukou à l'oko le boukani. Même le docteur n'en revenu. Comment qui m'a lili, awa nyonso, koto tout, na comment qui m'a lili, et puis n'a tiré qui moi moto mouké awaka na liboum. Et après, vers 2 h du matin, je me suis levé. Fongoli miso. Moto ezobi mangana zolo na misu na munoko moto sévèrement. Voilà, atie na mai, atie na tolo na yebisiyo minita botanga. Ba isuwa ni kauki. Lundi. To komi na butu ya lundi fièvre impossible.
Tokomi le mardi, c'est alors que navandaki na ndako. Nzoka madame Natongo et ça c'est l'expertise à l'okolo. Dieu a permis que je sois malade. Nazala na ndako. Sans travail.